doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes et allez les allez émission moko dominicale. Oyonga ina lobaka à maintes reprises na émission nanga. Il faut structure mentale. Il y a Congolais échangés. En particulier, il y a Bakinois. Batu o bavandi na Kisasa. Biso to vandi awa siko tozali kokende 4e année. Biso tozali na chance to vandaki na bamboka ya bapaya, bamboka moko développé neti France. To koki kosala comparaison parce que misusu babimate bazala kaka na Congo bazo vivre kana ba congolais bazo mona ba habitude oyo bango bazo mona ngo normal parce que awa na Kisasa eloko eza anormal mais bazo comme ça ngo normal. Ezoleka. Mais soko au vanda na ba mboka misusu surtout à poto okomona ke makamsusu salamaka na Congo awa na Kisasa eza nulle part ailleurs. Ba mboka na zo exemple nga na pesa toujours exemple sikanga na wita France na ba pays misusu européen ou américain bango kuna bazana ba minéraux na sa mabele te bazana biloko neti biso tozana ngo na sa mabele te siko biso na bamboka surtout awa na Congo soki toti sérieux na ba taxe parce que ba France wana ba vivaka na ba impôt ba taxe donc yo moko vai na ndako zumbongo ali au sali na nemo bimbo sali chèque okeko tika na trésor public yo moko ozosala makambo samba tuna yo donc structure mentale. Mais Congolais awa ezali pasi na mawa na motema balobaka César Ngadi yo lobaka ka makamba malamu ngai oyo na lobaka ya fachi eza ya malamu oyo bombana o batu baye barate parce que batu bele ba diabolisaka présent fachi pour rien yango na biso to ya to telemela po to zongisa batu na temps lelo nazali koloba masolo oyo ezoleka sikoyo na niveau ya bakinois. Parce que naïf sarabino bakoyi kozola biso biloko nyonso tout ezali na poto ba memeli biso awa. Soko structure mentale na biso échanger te et développer te. Parce que pour mboka et avancer et se développer, ça passe par la structure mentale. Bongo. Naïf si bino bakozola biso biloko nyonso tout ezali na Paris wana Tour Eiffel bati bazoli biso Champs-Élysées bati eye awa. Eko beba eko zala ndenge ezali na poto te na ko expliquer bino exemple type oyo nazu awa na Kisasa boyebi batu bazolo ba saleté za partout batiela biso ata ba place morote ke tokoki ko boaka salité ou bien quelque chose banzela mai ezali kotonda mai ezali kotonda to boyite atapo na ba poto pe soki ba kote musu pe mbule bete ko kotonda mais ekotonda ndenge tondaka awa te. Siko ba canalisation soki ezali bouché. Bino bolingi mai eleka wapi parce que mai soki bokangi nzela nango bolakisi yango nzela ko lekate et ko créer nzela nango mususu. Batili bino ba terrasser et puis ba terrasser a on a mona mystique ba terrasser basala ka etankala basali boye mais boye bo sali bulu wana après batuana ba kocha même avant nzela tout monde banzelo basali sika au tout autour ama chez central. Nan kutu ba fongoli nzela te ba terrasse wana ekomi déjà kotonda bomona ba image panzana d'une façon virale donc mbule zobeta ba maman ba ye ale bazo boaka bato bazo boaka na bango poubelle na bango na mai wana ndenge zokene.
Vous s'attendre na nini et ko boucher après mai nzela zate ale mai etondi et kangi nzela et puis tout et puis oyo batu bazolo bande kona oyo siko yo ngai nazomona ngo osombi ndaku na yo bakateli yo na leta osuki awa yo oye obakisi na marque na yo ale otongi likolo ya caniveau siko mai ekoleka wapi démolition ko ça mon avis pour ça qui ça eko sala mabongo par sentiment te de nekaka mulumba excellence alobaka et ça la maka de guetter de kerte et ça ka bongo par nécessité babuka par nécessité neti boy gomezo dinda boy ko attaquer gouvernement central gouvernement provincial au boy ko c'est le côté inondation qui n'est ko dinda chaque jour maintenant quand on donne la solution beaucoup de oh non l'état moyini ko buka balto sans tenir compte il va bien abattre ainsi de suite mais pourtant tant batwa dinda tant ba inondation ça la maka bozaka batali boso boya ko se plaindre oh baza ko dinda gouvernement c'est de l'autre côté et le remonter au salam le remonter au salam vous voyez donc voilà très cher internaute na koti comme même botala to ko tiko na banda ko nyoso ko mona awa aligné toutes les maisons alignées ici toutes ces maisons et que ça la bongo démoli parce que ça ils ont construit sur bengango pas une line il y a mai o imemaka mai na Gombe donc koto station ya rigi des auto qui na seko mona na sekuna et puis ça ramai na plus de 14 communes excusez et puis ça ramène à plus de 14 communes. Alors, batonga batonga likolo ya pas une plan yuan. Batonga likolo ya détio ya régie de minene, ba collecter minene oyo makama iti na ban. Je vous laisse maintenant suivre les images et puis je vais revenir tout juste après pour commenter. S'il y a commenté, s'il y a ajouté, je vais venir. Mutatongi likolo a terrassé, abomi terrassé place basala ki mai ele kaka. Ye aye abomi ango. Donc neti désordre ezalaki kala avant dina 10 ans ça la ki lokote tant siko ba komi ko yako buka bati nzela place ba voiture ekoleka place train ekoleka talaka mutatonga ndako likolo ba rail. Donc ndako penza donc ba rail eleka na salon na ye donc ya tongi. Donc azomona ngo normal ya wana epsi binoke eloko ya anormal na Congo na Kisasa comment normal. To la kisibino na province moko na ebite soki na ko récupérer ba image wana romona ngo batu bazo ramasser bango moko poubelle na bango bati na libanda mais nan bazu esprit ya ko recycler mais ba pote pe ba côté musu nan ba ça la recyclage de poubelle jaune vert na poubelle ya mwindu nan salamité mais effet kaka bazo zo ba saleté na bango bazo ko na poubelle camion ya poubelle ezali koleka ils allaient déjà malam donc structure mentale est changée bango bazo ebake il faut bazo masolo na bango ba poubelle na bango ba ya batiango na poubelle a munene po ekendi ba lokota yango to mona na ba est kota ba goma soki wa ba lakisa ba terrasse na bango pe na lakisa ngo propre mais quinoa pona nini to ko koma na niveau anate. Na episi bino ça sert à rien bolo ba oh non hôtel de ville boye bazo ça la bisoté na pesi bino siko na zongle exemple type ya ba poubelle oyo bati na boulevard ya ba bouteille ya plastique bati en côté kuna ya na mona ba image fait à la côté ya Seni kuna na côté ya gare centrale. To monaki hôtel de ville et yaki ba signé contrat ba ye ba tu bazo boaka ba bouteille plastique na kati ya eloko wana ba sali po baya kozwa ngo na camion ba ke ko recycler yango mais ezali pasi na mawana motema nazali ko lakisa bino botala bino moko comment ça se passe po bomona kaka congolais on dirait ba loka biso. On dirait moto a loka biso a kenda to lukayata to futa mbongo parce que congolais na yebite esprit wana yango na biso to zalaki ate babita mo musée papa musée Kabila kota ki azongisa ki chikote babi penza bato na taxi bis ba komi ko vanda penza donc bien au moins recevoir à la ti cravate na seka na lemba na monique non congolais vraiment akoki ko zonga na nzela il faut chikote. Donc babi ba kadogo wana bando chamu tupena na c'est donc chicote baso ba la to musique bazaki souté au monique congolais a ko comprendre avec violence bon ndenge nini bazonga ki na temps
nazo seka ba penza taxi biso bazala penza oh kitambo bazo tonda na kati ezala ki sute soki ba place assise et coquille donc muta hotel mazate bon moni donc congolais faut chicoter zonga nazo la sabino c'est triste vraiment triste réalité botala ba poubelle bati o na boulevard siko congolais olé aya azwa bouteille na ye wana plastique aya ko kotisa edinda na kati bazali ko bwaka libanda eloko wana etondi te ba pourquoi etonda kile msuba longola ki yangote ya onto zobo etondi kutu te ekomi même pas na kati mais congolais po azoleka po apusa na pembeni aya kaka akolsa na kati azana tenté donc bazo bwaka yango na musika nazola sabino botala patriote moko aye wana l'équipe pembeni akomi ko lokota sikoyo ba milango ya plastique o babwaki tout autour ya poubelle wana ezali pasi na mawa na motema bino moko bolanda vas-y OK bato baza bandoki comment se fait-il possible que ça élibino sika polele ya boka kasali mais talande ba boka hein ils ne sont pas gentils. C'est simple. Hein? Parce que gentil te bateau. Bino moko bolandi, mais congolais et loko nini surtout kinois siko hôtel de ville et à kolokote la rabino ba plastique ou bien président de la République à longwa kuna zo sala makamba ba guerre si na makambo susu ayako like sabino ndengni ko boka bouteille ya plastique na kati eloko wana parce que makambo nyo surtout comme ka faute à président de la République na yebisi bino structure mentale soki et bongité na congolais surtout kinois et loko moko ekosalama te développement ekosalama jamais donc bomoni ezali te ke soki marque ni nango ezali kaka awa te donc congolais azoka habitude na ya witi nango awa ba memarango ti na poto okomona donc bandeko na biso basala ba restaurant banini congolais ingi azalaka su na restaurant te na kombo na ye bakoma basu locataire bakoma donc mutu moko ya mundele ou bien arabe aza na restaurant na ye aza na café na ye bango balalaka na bango avant omona donc abandala msu 8h 20h bakangi na 21h 22h congolais aye kozwa donc azali sous couvert ya mutu asali ok ye pas na ba papier mon pas ye pas na ba papier azani ti mutu wana mais respect ya kofuta ba charge ya l'état na URSAF a kofuta te soko zimbongo akomo mona ya ye azo baté soko sali société donc il faut futa ba charge au futi bato bazo salela yo au futi na ba charge ye ba charge a kofuta te et puis ceux qui azu bato ba client akobanda ko ganga abimi libanda olia solo na téléphone na katiata ou bien abimi libanda solo parce que mundele so bova ina boyata na métro pembeni ya solo na téléphone ba oyoka ete ozoka zoloba mais ozoyoka donc makelele kutu ezate balobaka biso poto ita na ba pays moko chaud ya wana to gangaka ya wana bomona bato beliso ba yuti poto baya balobaka malembe mundele za pembeni na yo okoyoka makambo zoloba te mais mutu mwindu za la pembeni azoko ganga na téléphone on dirait donc téléphone ango écouter eza bien te ou bien ndengini toujours comprendre te congolais client batieli toilette na kati ya restaurant ako préféré abimi libanda azosola na téléphone azoko ganga ba riverain ba yoki ba voisin ba yoki donc comme habitude akosuba olia kota toilette ezali na kati ya restaurant akosuba na kati te akomo suba libanda ba voisin mingi pe bindele bazalaka ta bato mwindu ali ba komona bato akomo suba libanda parce que na poto basuba libanda te ba place ya kosuba ezali okosuba ça peut arriver na autoroute kangi masuba makasi mais okozo pe contravention
akosuba libanda akosala makeye libanda après de plus en plus bato balali café ya congolais restaurant na bango donc biso toliaka na 1h du matin 2h du matin donc ekaramati na 4h makelele na moment na bato balali okomona moto azosuba libanda azosala makeye libanda après à part charge ya l'état charge patronale cotisation oyo okofuta na IRSAF okofuta te après ça na makambo riverain bakofunda okomona kaka restaurant café ya congolais ekufi ekangami misusu babitumba ekokoma na ya congolais mingi na France bazara susu na restaurant café ya bango te bakomaka sous couvert okomona mingi biloko na biso ya mboka bato bakoma koteka yango chinois indien na poto parce que biso sérieux ezate futa bataxe akozwa mbongo ya kofuta bataxe ekomi ya ye ale akomi na basi ebele asombi bamituka eza mabe tosomba bamituka mais yeba ke ofuta pe bataxe soko oumeli mingi bakoyebisa yo ke oza na kisi parce que bayebi kaka ke congolais soki asala eloko il faut ezala éphémère ekokangama nango ekozala donc à courte durée soko oumeli nazo exemple ya mutu nanga titinzo so firme avantage azana boutique na yemoko firme avantage na pareil dans na côté Guimoke kuna na côté place de Kishi tilelo donc azala kabanda dans les années 90 vous voyez donc début 90 89 tilelo azala na boutique na yewana parce que aza mutu mayele afutra bampaku surtout côté na Paris mais batu balobarani bakitikaye bamo rondi azana gwa mais besoin exemple ya titinjo so firme avantage pour na citer kaka ye pour na ye bien zalaka wana eza boutique na biso firme avantage mais ezali pasi na mawa na motema donc vraiment na tenaki na loba yango na selango émission moko à 5 minutes il y a édition spéciale parce que pesinga mawa na motema tozali ko loba mai ezotonda certes makamba côté mususu eza bien tendenge basalela masolo ya évacuation à mai wana boyina boy mais makamba mususu biso moko awa surtout bakina tozo provoquer yango o tongi likolo à caniveau o tongi na nzela mai elekaka tango ba yo kobuka yo ndaku okomi bilobela okomi makambo ebele donc na tenaki vraiment congolais na ebisi bino ke structure mentale na biso soki échanger te développement ya mboka na biso ekozala pasi donc vraiment na komi na suka ya émission nanga boyebi kaka na lobaka na suka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so na komi na suka avant na banda ko remercier base nazali ko pesa vraiment bon et joyeux anniversaire na Gradimouya oyo bayebi Gradimouya c'est mon fils Gradimouya donc azali fruit azali donc élément oyo abandana ngai bandeli tina suka azali na ngati sikoyo donc bomona ke na ba congolais pe oyo ya malamu bazali oyo batalaka kaka te mbangu donc oyo bazali vraiment na reconnaissance fidélité bazali donc mon fils Gradimouya donc azali mwana moko nzambe akotinda ili boso donc ngakutukana na ndobule gadi aza mukolo moka danger na loba âge na été na yoka âge na ye mais na kamwa na bigadi yo saka na âge donc aza na maturité moko soki azoloba azosala émission zokanisa vraiment donc ngana obule soki ndeni mais ayebi koloba donc gadi asali pe agence ne immobilière azape na kati ya makambo ya émission donc tokotala kaso nzambe pe asali makambo susu ekokoma ya ndenge musunga na bien déjà parsec Gradimouya donc bon et joyeux anniversaire à Bala azana bana mibale donc c'est vraiment irresponsable et ça la ranga esengo mingi soko yena kisaso mona quand même que soko ningi ko s'en sortir oko s'en sortir na ebike elekaki bien na madame na ye na banane mibale Gradimouya nzambe abomba yo parce que masolo ya kitoko ekoya nzambe akoyoka na biso za bana nzambe donc la meilleure est à venir donc na profitaki na kati ya émission ya 5 minutes na
souhaiter bon et joyeux anniversaire na yebi déjà elekaki malam. Tobandi siko na ba remerciement na biso na bato nyoso tout balandaka 5 minutes na zoyebisa bino bato na tiaka bango baye bakate ezali ngai moko na jijake na remercier ka bango na façon oyo ya ngai au lieu que na benga bango na téléphone bato msusu nga pe na panzaka mais okokota na yo. Donc un jour okokota na bato batiaka ba commentaire na moni mutu moko alandanga soki na mboka moko boya azokoma ba commentaire na zoka pe ba commentaire bato bazaka régulier na ba commentaire kitoko pe na remercier ka bango. Donc vraiment je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc 5 minutes la musique na oyo izosala mapo na bino boyebi soki mutu akoti awa azotala ngai azotala mutu musute parce que nazana invité te azotala makambo oyo nazali koloba. Donc tobandaka toujours na Londres na honorable Jean Moutala na moi c'est honorable Jean Moutala. Merci à trop, toujours na Londres. José Kano qui kakamene, l'ancien Bogard, José Kano qui kakamene. Olivier Massamba, na moi c'est Olivier Massamba. Merci à trop, maître Ouera Mokuna, maître des maîtres, maître Ouera Mokuna. Merci à Troto. Keisikoyo na Kati ya Kisasa pour na repesa Stéphane Jocol, mon cousin les Parisiens, Stéphane Jocol. Boiteko pour la contre Rennes, mais aux autres sans explication belé natif professeur ya géographie na histoire. Donc pour là qui pour monake beaucoup qui pour là. Stéphane Jocol, mon cousin préféré les Parisiens, Stéphane Jocol. Merci à trop. Président Bob Massala, le nouveau marié, président Bob Massala Namuka Jouetou. Merci à trop. Donc, si on a Afrique du Sud pour les témoins oculaires, petit frère propre, les témoins oculaires. Il y a un petit oyo na format à mona ba masolonyo surtout soko megi ko lobalika munanga ako sekayo pe ako gazeyo ako pese la yo histoire. Il y a César Ngadi donc il y a on a benga que les témoins oculaires José Batessa Ekila, José Batessa Ekila, petit frère propre, qu'on y a na idolo wana, ozoaki parce que yo za bajar bateau baza sunte na Congo ba pauvreté tu. Donc petit nanga José Batessa Ekila na Captain, merci à Troto. Tu dis toujours na Katia Captain pour rappeler ça. Le petit frère propre à Senga ye a benga kangai ye a komela kanga. À chaque fois pour la santé vient d'engeni pour ba misuso mona rale musuka mukole mission akomo benga mais yé penza donc bovandiga ba komenga vie ndengeni santé moni santé et le tout ce qui santé eza malamute okoki ko sala et loko mon côté. Donc na kati Afrique du Sud Roger Bamba en Afrique du Sud na moi sinaye merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na Suisse pour na pesa Eddie Edo, le philosophe, Eddie Edo, merci à trop, vraiment, na surtout ça la rapport, na 5 minutes, yo, na moisi, na yo, donc. Toye awa, na kisasa, pour na kopesa, disti et bout à les financiers, parce que, awa, moni, niveau d'études, des assous ndenga kala tende tozala ki, comment penzo ka mutazo, ça yo, za universitaire, ou naza licencié, mais, koloba mobulu kokomale msusu pe kaka mobulu kutu donc parce que batu bele baba olingala non soki okomi na niveau moko ya classe neti na université oza censé okoma français bien parce que kuna na secondaire na makamutu ba sololaka na français eza certes langue eza donc mayela mutute mais soki okomi na niveau moko bo il faut oyeba ko s'exprimer. Mais natala disti et bout à les financer petit nanga wana azo komana ah petit yo tanga wa oh vekaka ah donc petit wana aza parmi batu o na mona ba komara malamu awa na kati ya Kisasa. Donc petit frère propre disti et bout à les financer. Merci à trop na surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisu na Paris pour nous ça Chai Mukenge Chai wa balenge la mon voisin na mama na biso Chala, Chai, Mukenge, Chai, mon voisin, merci à trop, Nakata Panama, surtout ça la rapport, na 5 minutes avec ses engadito, ye awa susu na Kisasa, ba masa oyo, ba préféra, ba zonga, awa, ba tiama boko, na président de la République, na mboka, ba ntu ba kasa, ah, bino bo zonga bonginda, non, ezaka à volonté, parce qu'avant to que les mikilito, zala ki ovanda, ata, ba ki nango échanger, mais, ce que nous s'adapter ou s'adapter car bon to longwa kutu awa to kenda na ba 4 saisons ba hiver ba makabebele to s'adapter bon na mboka na biso to s'adapter tendengeni. Donc vraiment chapeau bas na ba masatu ba préféra kozonga. Donc to bandaka na Roger Ebenga, Jean Roger Ebenga, papa Ebenga
na mwasi na Fanny, merci à trop. John Kaniki, JC Kaniki, azalaki na matanga, azana matanga kutu arokunda lelo, tozalaki lobby, donc JC Kaniki, mes condoléances, courage, Ebikaka, donc yepe azali awa, donc John Kaniki, merci à trop. Narcisse Kalamba, merci à trop. Wadeni Moulamba, merci à trop. Totikali toujours à Nakati Kisasa pour nous repérer les caméramens VIP Mika Lusala, les caméramens VIP Mika Lusala, merci à trop. Repérer na habitué il y a 5 minutes, il y a Ratakangote, donc vraiment na c'est plat qui n'a quoi apprendre en donc sous-directeur il y a Anapex, c'est l'Agence nationale de promotion des exportations. Donc, merci à trop na Ndekonabiso Gilbert Chimanga, il y a vraiment habitué à 5 minutes à Panzaka Yango, donc merci à trop Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi lisusu na kati à Paris pour na repesa petit c'est propre eux atia kama bolongo na yenase pour na mboka na biso pour na kosambela pour na président de la République petite sœur propre Agnès Mababa, merci à trop. Boyebi to suki sera toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci à trop, dans l'émission Nous parlons santé, puis nous surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Gade. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes. Avec César Ngadi, une émission dominicale que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozoa Masolo Nambunchu Penadikos. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate nazoyebisa bino donc nga na salela yango ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndaku te osalela yango à partir kaka ya ndaku na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa soko otindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa a se déplacer pété a rozoka téléphone na ye ake na coin na ye a bendi mbongo ezakuta makamte ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso touté eza vrai cop mais pour bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tia code promo au remis César 3768 on eza code promo au bénéficier na $10 na kati de so ngotinda la mutu 100 otinda na okaka 90
babagiseli yo 10 dollars à partir il y a 20 dollars ya envoi tap send au télécharger yango na yebisi bino avantage nango ezali okobima te osala yango à partir ya téléphone na yo et puis frais ezali te donc nasengi na bino nyonso tout bolandaka 5 minutes bo télécharger tap send pona kosala banvoi na bino ya mbongo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseils immobiliers personnalisés avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon-Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément